Salut bana monde entier, na ke bozaka wana ebele pona kolanda biso à travers site no bolinga kamigi CL News TV o bolinga kamigi ya yemoko Christelle Rose Mamou l'iranium de la presse autoza précisément na matonge tolingi vraiment to développer sujet moko za kitoko vraiment makasi tonga moko présentatrice na bino Vanessa Moussaou na wana pona kosola na bino tokaki mo lisolo moko ya jeune garçon moko alingaki abimaki na mwasi moko ya ndoki yango sikolo yo tongi to développer na ye sujet wana jeune garçon comme na énergie na kati ya matonge babi juste azaka pembeni ya plage yango to kiti vraiment photo tambo muketa kaliso na biso za vraiment kitoko yango vraiment tozo luka to kutane énergie to betane vraiment masolo tozo tambola vraiment photo luka garçon ngo énergie. Ndeko énergie. Bonjour maman. Bonne santé. Santé ça bien. Ok, biso toza CL News TV, to sepeli kosola na yo un peu na masolo to yoka ki à propos na yo na ebite so disposer temps na yo pona kosola na biso. Ay ton ezali. Merci bana monde entier na ebike boza vraiment ebele pour na ebise bino boza jack coacher na kati ya chaîne na bino CL News TV toza déjà na énergie na li to développer masolo na vraiment boza pété boza scotché na kati ya chaîne na bino tokokutana après élément oyo. C'est Frida Bacharme na elibino sanga kitoko balobi CL News TV CL News TV babi site kitoko yena mpepa kitoko ya yemoko Christelle Rose balobi Christelle Rose fille azana bagage babi il y a différence là-bas zéro. Eh ma bébé babi CL News TV babi site moko izana ba news ya kitoko bana poto nyonso Allemagne skala dila sozali Londres sika titi matondo nicha matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobile babi to landa CL News TV ya Christelle Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika mbote ndeko énergie mbote maman Vanessa to ye vraiment na matonge to ebite ndeko énergie azalaka na matonge ah parce que to luka ki vraiment mingi babi to luka na plage to komona yo yango toza justement na plage to yeba ndeko énergie ozalaka kana plage awa esika na zuyo to ozalaka côté ni ndeko énergie tenga avant na bouquet numéro 3 côté à Monseigneur Moké. Ok, bana monde entier ndenge kaka na lobaki na bino que toza wana poto betela bino ba sujet ya elengi vraiment masolo vraiment ya kitoko vraiment makasi na rubrique na biso ya histoire vraie tongi toye bato sola vraiment na ndeko énergie ba ebisi biso que obima na mwasi ya ndoki vraiment na ngi o expliquer yango na bana monde entier ba yeba vraiment histoire yango ndeko énergie ko beta mo lisolo muke po epesa papinzo la meso bisika zali moi sai epesa bien na yemoko Sele du bois bisika zolanda biso ndeko énergie koki kobetela bana monde entier un peu histoire na yo alinga pena moi sando ki alira mibali na kutani na nzela nde to kutana na basi azoleka la benge tantine s'il te plaît à telemi tant à telemi nga la zuye na memi côté nga la futela ka to kobne pe na ndaku na lingi ya ndimi pe mais tant des ko lingi moi si na besoin ka to bimana poser le na sala raso lingi mwasi na kene na ndako na bimina la tiki mais er na zuye pour la bimana abona bimana mais nga la forcer na makasi azoboya orchestre azoboya na esprit o il y a mibali ya katina yi azoboya nga la comprendre te donc on est avec le roi viol na viola qui est to na bani ko bimana to na ejaculer kainga peni okanga kainga peni ndio c'est à toi mo ya peni c'est nga passe dans une tiki a fâché tant à silike singa na ko salo mabe donc d'après nga mabe ko sala nga ezara msusu ako zwela ba soda ba kanyi ngai or que mabe sala nga ezaneni fa bomanga bon ani ko bondela eti à se calmer tant à se nga peine te pesa nga peine na peni suki na be peine na pesi ya bani o peni suki na itatala na pesi
après tant esili na bisi non vanda na conseil bisi ngati yo zan le conseiller ngati ngani fona conseiller na tusu na kamo sko moi na conseiller nga nini bon tant sko bisi nga conseiller nga pe na fandi na niko ka ai bisi nga tant de kutene no na coin ba papa na baba na bi baba so bali musama oui baba bon mais baba na yote baba na mutu mususu baba na yote ai bisi nga tam panzi na yo omoni ni nabi mpanzi na nga na monika rideau habita sur mpanzi omoni na monika rideau tas ko na simana omoni na baluki na moi pe le roté anu ebisanga siko babi omoni le roté solo moi pe le roté na moni le roté bon ça va ko moni le roté kanga miso nena kanga miso esprit habité na kanga miso te yo yebisanga le oni o yebisanga ko to so yo kanga miso te na kanga miso na kanga miso te yebisanga mambo yebisanga après avant de yebisinga obiki oza chansard na tu na chansard nani oto ozaka chansard anu bisa moi si nzela a moi si obenga te moi si nzela moi so linga te moi si nzela moi so bimana te mais no munga ni naza bona ndoki sipona ngapo na lia bana mibali onga ka sa ndi azokosa po mpe na kwiti na mika kende azabwe azokosa na bio lia mibali na lia mibali ayibisinga mo bato ne so bali banda ebele wana so na bomi ata mutu moko to amona bakutaka ke ose okupe déjà bembe tosi totiki na zuna tiki na bimiti na obio mutu moko te amonanga era bisinga bongo bona ndimela nga peti pour le moyen na yelo mo boye azobetera ali solo abisinga omonenga na za boye na za ndoke esprit na nga pour le bebisa ba via ba mi bala bato to yina za na ko lingana na yo ka boye bolingani ka boye vino mbamwe bebi ngabimana ando ebisanga ando betela masolo pe kuta vinanga pour ando ba mona ba vina biso yango ba kombata biso o mona yemo ko achi mutu na se ani ole ba tina osalango donc ndeko énergie okoki olongola chapeau na o mukie bana monde entier ba mona yo okoki ko longola mo chapeau na o mukie bana monde entier ba mona yo et bon on te continuer l'histoire na biso à vous là-bas. Merci. Sikoyo tango sali bongo ani webisanga moni na bunando kinaliaka bana mibali mayo nzamba lingaka mingi. Nzamba lingaka mingi ndeni ote nzamba lingaka mingi nina za boye na esprit mabe esprit no oza kati nanga eza kindoki nabi mendeni yo webisanga wandoki bukindoki yango betongo habité nina bona pena ndoki nabi eloni la sanga ndoki. Bon ça va soza ndoki oliaka mibali mais poni olinga te. Abisinga yo mo physiquement c'est pas non mais c'est pas singa oza katina oza katina c'est pas ça oza katina c'est pas ça ai bisinga nous aboye so bimi libanda ko esa mutu makambo on a ebisoté le bar na batura ke naza sauvé et là il posa masuba na bima boyi habiter na ko permettre ka bo bimate so bimi boyi mabe roé la yo eza mabe vandara na kati apesanga kombo na mo suro ba tabina bimalibanda abisinga pesanga pareil na yo on enregistrer mamno so ebisuna ala luki pareil monanité moi pe na enregistrer mambo ezagiti et na opé roleka to fa na epé kaka parce que bangi singa habité ndeni mona za ndoki to zani kaka habité ça va to kena ketika to mettre ba 0 heure 1 heure au moins que tika ezati pour esprit na mabe et Rolanda la photo phasée n'est pas de bisinga squad ndoki to phasée ndenge ni to ba ndé poto phasée mais bon ça va to la la ka na zini to continue à parler to ka peut parler to phasée butwana na sambeli fort ala linepe et on se ba 5 heures na biré pecho akosa kinga a shorti on a zoé sous na récupérer na frapper comme ça né ça na musena na frappe bisinga mais obike yo ngam na bikisi yo pe na wa mutu mabe nga na bikisi yo mais yo zo continuer kaka ko forcer nga to sala moi to sala ya te po ndenge zana sto bimina yo okufa et le qui appelle sin adresse appelle sin église moboza akota ba selemba okuna arrêt prison appelle ça une église mo adresse absinga faut qu'il y ait une église wana donc nous allons au bete mutuli solo te sono na pasteur te rappel avandi et comme peu jour en mais OK église pour le 2 septembre le 2 septembre mais est-ce que tu as besoin pour l'église pour les là les 4
pour les 3 églises ratés, les 4 en église là. D'ailleurs, comme à Péwana, l'église en l'église est banda à 18h, c'est là à 19h. On a ce qu'on a vendu dans la banda, il y a 15h. On a vendu les bandas dans celle-ci, Mikey, Banine. Et nous, tout n'a pas tout ça. Parce que moi, l'église en Zerandé, nous, l'église en Zerandé, bien, Banine, à délivrer à Bachar. La côté, l'église. La bandi peut ressembler à ton prier, l'église peut s'y rater s'il. Batu ni moutaye, bosso à Télém. Ça, il y a Télém. Côté Malatemi, tu dis, frère, on va na matongi. Bakamwe. Mais on va na matongi, na selimba ou l'ouvrier. Moutouma, c'est une église, mais on a besoin de son nom, on a pasteur. La côte na bureau pasteur, tu vas ni pour solo la pasteur, tu vas ni pour solo. On a expliqué bakao na inangwana. C'était pasteur ta bina fimo boye azandoki azaboye tala boye vina ezapo boye bebsa ba via ba mi bala bato. Pasteur ando sambela pona bon et là on a révélé à son effet. Bon déjà boye fozonga na yo, zo numéro ya peto na pesanga on a ju pe numéro la PCP pasteur. Pasteur abenga jeune fille na so zo benga a kosa ka pasteur na zo ya pasteur na za boye na za ba ya kati. Ba jou susu des arabes défense à bana izipa camarade nanga défense na to ke défense to zongi to na ngiringiri to na ngiringiri boy to vandi fane ke église na ke so église te parce que na ke église te na va na ba meeting non mais la massa église si la numéro pétion e benga allo oni lo église te na église te neni yo ke na église ou na ke église. Et ça va, le monde dans ça là, on a qui existe, non, il y a lobby. Le long pe na tongo, pasteur a bien en ton, mes frères, azobini sanga fort, ça tout bien ay kaka e bisaye, aya, soraye, tout ça là. On a pris un ni téléphone, on a mis on a chargé téléphone, a bien ngai mo, la fille on a bien. Allo zap. Habité nazara na matongote zo transport oya banda na foule habité ngama ya kunete yonde fo ya koto poto mwana a jipe ote côté na bino na ba souhaité to écoute chez les victoires na nino na lokolama na prince Kassavu na yepe na lokolama na zupe transport to ke selemba qui do kiti a représent avion to kota liboso na habité to na deuxième avenue a defaki mbongo ne moko kuna bani to comme pe kuna Kiti, camarade en abîmé. Où la PC est bon. Bon, ça va un bon transport. Ah ouais, là c'est un bon transport, on a PC. Camarade en a, mais bon, quand on a PC, camarade en bon, on a Kiti. Bon, tu es ici, quoi yo? L'église a BP. Allo, pasteur, on est dans un voiture, on a parce que vous avez un savoir aussi, Kaete, Kangaï, dans la Zoya. On va passer à côté retraite. Le 5e jour. Donc, nous avons retraite à 6 jours. 5e jour, de ce jour, tout le monde a mon aïwana. Pasteur a eu mon akimi. Comme mon akimi, pasteur tout le monde. Parce que nous avons habité à côté de la venue, à côté de la parcelle. Petite moi, qui a pembe boya. Petite on a abîmé. On regarde la lula et puis sous mon âne. Vrai chéri, plus qu'elle écoute. Grande sorcière, écoute, collègue. Oh, voilà. Mais de Vandi. Passer ça va tout kenner. Tout le monde dit passer moi jeune fille on a payé grande doki. Mais ça monter parce que moi ils avaient passé dit dans l'oula qui pour passer moi un moto ça moto va fatiguer na membre église ala nda subanzile. Tout comme na l'église passer à Sambeli a une jeune fille là mais yo nini moto no sonné na ote na sur na Vanessa. Yo Vanessa on est bien né ote na sonné moi là ya maman seka o wapi. Ote maman seka oyo asa mi église mais avant na lancer. Et comme il peut va zuiper maman pasteur atel na kaina bon na bi ati maman bon prier ah bon tout temps maman en lobby à église mais ben église ni na ton église na compé na église na moi maman va ni panzi na papa mon papa panzi na OK maman ya la fille na papa na to comme il peut on a to fandi église ici la ici bon nous sommes besoin sur la pasteur moi ou na pasteur exact pasteur ba occupation zo bi donc il faut ça ni ozonga parler. Et on a pour ozonga la bima boy pasteur benga te frère kokete zela ki pété na zeli koza na zeli na yo mona siko pasteur a bisinga côté na bureau na jupe na côté na bureau
kota kosa biro pasteur na omona siko mama wana na papa wana bafandi pasteur bisenga ba ko banga te o papa ya fi wana mama ba mpe yo babana ko yebisa siko makambu nyonso tout oyo mona nani ko beti bon lisolo papa mama ba kam est-ce que moi na biso solo bon premier jour kutena na téléphone na Nokia moi qui payable bon deuxième jour kutena na téléphone non il téléphone moi qui Samsung me pousser maman ba habiter téléphone ezanga okuna ya papa bango et oleka papa na bango ayibisinga monde za soki mwana oaza mwana ngate lobi na yane en tout cas so mwana ngate na okangisa so na mobanga sina kenda kuna famille ebité camarade ebité muta ebité kenara kuna ngamoro peut-être bien sur rendez-vous lobby na ba 9h et bien lobby na ba 9h bo na communion comme la communion parce que maman wana mais papa na été papa na ndako monte papa ayo yana mwana wana ba cotiser tenir servant ça oyebi oyebi frère o na ebi oyebi o jour ça ino tamla matonge na kutana na ye ami manga ndako na ye abima abanga to bimana ya forçanga to bimana menga na boya rapport nini ba esprit na nga ili mba ekasi tanga yana ba eka za chance maman pasteur bi même pas no ba eka chance pour na nga na liaye alobi yango vraiment na misu ya ba boti na ye na misu ya boti na papa na maman bagangi babisi bon libanda aussi bon libanda bani yesko atikali to tire be biso bisatu na pasteur bani ko speaking azo speaker biso azo te moi ndo bete sko masola bi pasteur ngande ko boya nga ko bimana epo esprit nanga mabia ikati nanga suna bimana na ifala kufa et puis ayo bisanga bi poto tuna ki mais po nini so na ejekle na nzoto no ngesani abi so ejekle na nzoto nanga nyeso ya malamu nyeso nga malamu ya ngazwa oya ya mabenga ya palanga abi bona ba jeune belé baza ba kwa maboma ba otema nzami ba maboma ti za par rapport ya basi ba bimana bango par rapport ba mibale ba bimana bango bien on comment quoi mutunu ça bien ti ba mo na ndé mutu ça bien mais ok mutuna yo izo ça bien mais ba explique ande o yanga ndé kotipa na disque comme ça ndé mutu ça bien te pasteur bi singa pe libanda habité yo bimana na libanda tira de so na ina bi pe libanda toni o solo là ba solo li na bango pe mais pe na koti suna kata bureau de solo papa na bango abi o na mo no za film nigérien ay bana abotama na hôpital la ngora ba film mais ce que bonga mo na vivre en réalité atanga mo ne ko ka balinga bandoki balinga nini balinga pona sans foutiste mais jour ngo ma mi se bimanga tana lela raté mais na lela po ya bisinga loza kasi nanga un jour dans musenza mais ngandi magango de mais mambo azo ebisanga eza pe mambo pena o ya vie vous êtes exact hier à la peine vie dans les capines ma vie nanga makambo ebisanga mais banda le banda wana na kima nanga na me père osambela et ben erno sur église ti ndo monique la fille wana ti le ndo to mona na pena isuti nanga sukuta o mona été pour me père ok église fort maman la bon asinga merci abisinga sina fana mwana ngala ndako na ebite ka zarandoki abi à travers na pour moi bisinga mundo za yo Moïse avinanga nza na onde na otika ba misalo nyos et nous appelle mu la benga na téléphone pour on sonner na benga téléphone allo moi pesa ba comme belé allo grâce abi on na grâce tina sourd on a ba heure ba 21h ba 22h abi on na grâce on na sourd na non service na musala na zo téléphone la kati on a mais mon amu ta kufa to ndingini dans la soubiete mo so vendre pe mo abenga allo neni oza bien abenga nga to sola si mo pa siming so siming habité tala mo na mutu na mutu normal na makila na mai ndeka munyo so za nango mais le zaka kasi na nga ba explique kaka pour ba côté kuna pasteur na alakisanga mwana mobali et mwana mwasi akoma mwana mobali ba côté kuna le pasteur na délivrer ba bisinga mo fi o akoma mobali boy ache ba jeune faire côté kuna ba zemi Déco énergie tango yo kendaki pa pasteur wana lobi mwana mwasi wana nde tindaki pa pasteur wana
ozaki na kobanga te to ozaki na confiance et pas moi si wana to ezalaki ni oui pour ça que vraiment pour ça que assurance ya que okende ti kuna okende koluka pasteur wana ngai bangsenga nga tuna ki mais yo zoti na église wana eza bandoki te bisinga te église wana eza bandoki te pasteur wana azaka mwalim ara musulman ndesiko olonga musulman comme chrétien abi a délivrer bandoki jusqu'au faut que ne kuna pour ina azana mutu a délivrer. Mais avant le temps, il y a une banque qui peut y 15 églises à 18 h mais il y a 15 h parce que 15 h on a gagné point pour tout na rendre bateau église c'est normal église c'est bien église c'est bien ah passer un mot bien passer un mot pour y délivrer bandoki église on a bandoki partout une église bandoki va ça pour l'accent on a tout yo sambela wapi ay bisinga yo zo beta mamba nzambe mingi na non mais na kati no bonzambe zati ngatu pour la bisinga ah vous beta maso nzambe mingi mais yo mo bonzambe zati kati no parce que on y battre bien ezati ndeni nga sambela fa ça bonzambe zati ne bonzambe za kati na nga ote noza boye wa bonzambe te yo so muta meki o so ay bisanga bon ah muta meka nga zwanga ndingini si au moins qui yo ça que si tu as l'accent pas pasteur on a au moins que pas pasteur donc pasteur mais l'église on déjà même sur na yété faut bien nga téléphone allo frère oya quitter poani bon normalement que sur église en dépôt moi comme musika et un moment église senga ezapi moi pembe transport abonza on va blanc de moins que na sur église ba téléspectateurs ya CL News TV boyoki lisolo ya énergie na kati ya matonge histoire wana vraiment esali kobanga makasi parce que nayebi que Sele Dibois azolanda histoire na biso général des FAO azolanda vraiment biso vaza vraiment scotché na CL News TV pona kolanda vraiment histoire ya énergie conseil nini kopesa na mibali oyo babimaka na mwasi ayebi adresse na été amoni ekabo asepeli kobima na eto ko coucher na yo vraiment conseil nini okopesa na ba jeune wana bon conseil ezaka ke ba jeune bazabilinga lingati amoni oleone sengela raisa orte bon moi si oyebite ça peut pas si pour linga kana nzela boye obimine pe maman pour ça ba vie wana ya ba vie ngano sang chaque jour na otemaka na kwenka a matunga na telemika a ene benga grande fille donc e ba ba mo ebisanga mais yo mambo sala un jour ben moi sandoki ngaka le ma sandoki moi ça salibwe mais conseil zaka comme linga moko mais conseil zaka ke pour na olinga moi si pour bimane faut ibano isika vandaka et puis na famille na tozo chuter vraiment na fin ya émission na biso tomoni ndeti ndeko énergie asilisi na lisolo na été tobi ke tokokuta na kaka na ndeko énergie kaka ndenge tokutani nae tosali vraiment ba recherche pour na koluka ndeko énergie tobi ke tokokuta na nae lisusu pour na to continuer masolo na biso peut-être ndeko énergie za na ba dédicace na kopesa na famille na quartier nae partout ndeko énergie okopesi mbote no na banani na pesi mbote no na maman abotanga comme elle chante Chantal mais comme elle chante la pesi sous mbote na ba tante sinanga na Hollande tanti Solange Mushikanda Nouria Bijou Karumbi Jikli Cédric et puis la pesi Jafé ma fita la pesi Nora Tsungu la pesi bon bah la pesi bon ba basé belé bon bon comme le bon ba na pesi sous mbote na Gina Sumbi Bibishi Sumbi, Mirai Sumbi, na Pesimbote na Fabrice Finda. Bon, nazo remercier pe Cheno Mobimba. Ko bandana mukolo nango, Mamu. Na Vanessa yo pe tozana yo. Na bato ba na caméra, na bato ba na régie. Donc na Pesino so mbote remercier bino bozu pe ida ya malamu, ne bozo ya pe ko ya ne boye ko assister ngai. Nga ko na ibagité. Mais aussi prendre dans sac là nous on ça na mamlanga mais écouter na bino et puis bino merci la remercier l'Uranium Christelle Mamou la idée azanango na ndenge na chaîne na pesi dans nzamba pambola ya pa abaxele mingi bon ba si prendre dans la ebagité ke boya ozwanga na sac là moi bon la pesi ba mbote belé mingi pena na l'Uranium la pesi ba mbote belé
Ok, merci beaucoup, merci. Bana c'est El News TV kaka nde tolobaki masolo ya kitoko ba sujet elengi penza na kata c'est El News TV oyo ba lela kasima ya miso ebima ata mokete topesi mbote na pesi ba dédicace na ngai na papi nzola meso NTP production mbote na oyangwana Jafe Mafita mbote na oyangwana Golwa Mayala yende azosala que ba image les canon makasi na pesi mbote na Tansia classico ya yo mbote yangwana Célé Dubois mbote no yangwana Adio Diogène na kati ya Genève mbote na yangwana na yabi que tokomi na fin ya émission na biso tokutani po na suite toyebi tende ko énergie tokuta na lisusu to ndenge tokutana jour ezali temps ezwama tokutana na biso. Merci ndeko énergie kaka ndenge tolobi tokokutana lisusu na bosani te Megaboule megabutaka yo megabyte topesa biso ba boule ebele mbote na yo yango wana tokutani na prochain émission na biso bye.